Toza ba aventurier te, toza ba escroc, toza ba arnaquer te, to eloko moko boye to créer ya okosaka bato. Bana pe ba vanda na kati église te, bana ba vanda ka awa. Eza pe ofelina lelo te e umeli. Eza mabe te kosunga bana, mais eza mabe ko humilier bana yango, ainsi que bato yo bazo kamba bana yango. Et on a compris que maman ki kosunga bana ti, mais ayaki po a humilier bana. Finga biso toza miyibi. Alobiki ayaki awa akuti ofelina bana bazalaka te peza ofelina te eza église akuti kaka bana mibale na kati mais biso pasteur auto kende juste ka pona ko salir nini réputation na biso atobise ndeko yo ya solo yakaki na ofelina mbala moko ndeko akati bozaba esko wana zamuna mama na ngai bokolia ye mbongo te mwana mama na nga bozaba esko botika okosa bato ces mots là nous a tellement blessé. Motomoko a eu audace, a eu pouvoir moko ya meka un peu ko salir image ya nini ya Ophelina n'est pas chez yo sala ngwana. Po ya na ye atikele mbongo wana bénéficier nango. Toujours regretter pe mbongo wana te po bana nyoso ne baza bazotanga ane mobimbeza 400 et $10. Bana baza combien? Rien à voir avec $200. Bana bazo vivre chaque jour. Toujours foutre la loyer awa parce que ça le pango ya Ophelina te to foutre la awa. Ego sala pasi muto benga bato bazo se sacrifier. Pour na makambo aboye l'état les individus qui n'ont rien yo benga bango ba escroc tout simplement parce que tu dis là qui bana $300 c'est qui $200 pour esombela bana ce qui lit pas tout moins eloko akolia ce n'est pas bien ce qui peut $200 dans payer qui tambo subana banga balia lo sope pembete boy tambo to moma mbongo somela bango ba sardine tout so ngé mona donc on ratese bana lipambo lipatinde di bana bande kona ote atinde di bana ba ya bitiki eza Ophelina nga église eza na commune ya Lembe eza na commune ya Kalamte eza église était eza Ophelina Jésus et mon papa toza pe na bana mi balete et puis bilamba o bana o balati na sombi ata moko te na mbongo bande kona biso bazali banda de balati saka bana oyo. Shalom shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté au fouté là bas na minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Voilà, nous sommes déjà devant l'orphelinat Jésus et mon papa avec le cordon Bertin ainsi que le pasteur Israël Nash tozana bango awa tozoki sangomoko et biso pasi bandeko basungaka bana na biso ezaka diaspora te ezana ba congolais nyonso presque partout oyo baza pe na ba pays d'Afrique awa baza awa na ba province na biso mais ndeko moko ayaki ko tika mosolo na ye j'allais dire ndeko o azali na diaspora amekaki ko sunga orphelinat na biso Jésus mon papa mais atinaki ndeko moko na ville ya Kinshasa akoma awa ndeko alobi ke ezali etonga ezali orphelinat te donc référence ezali awa ezali université de Kimbangus yango na oui université Kimbangiste
Voilà, université Kimbanguiste. Eza awa na bongologiste na maya kalamu. Mais ndeko na batindi lokola boya ki mbongo ekoma na orphelinat Jésus mon papa a sepelaki alia mbongo wana kosi makambuke orphelinat eza awa te ezali nde église. Alors, na ebité tozana bango awa tosona bango toyeba vraiment elekaki ndenge nini. Pasteur, bonne santé na yo. Non, ça va. Aussi à orphelinat Jésus et mon papa. Non, bana baza bien, nazaka na sengo po bana nyoso bazui. Baza maele na classe, et bana na bazo kola na ngolo nzambe oui papa. Bana bazo kola et puis nzamba osala biso grâce. Toza bien na ngolo na ye. Merci. Et Cordo Bertin, un mot na bando wata la biso. En tout cas, na pesimbo tina bande nyoso bazo landa biso. Également naza pe na Esengo, ndenge oye ko visiter biso pour na lisolo. Kola pambola bande nyoso balanda biso na mosika pe na pembeni. Voilà. Merci beaucoup Cordon. Moi, nako préféré, donc je préférais Tokota na Kati. Bandeko mona ndenge tozo kota pena na orphelinat Jésus mon papa. Bandeko mususu bazo koma raté, ndeko ya poto atini mbongo epa ya ndeko Kinshasa pour que son orphelinat ndeko Kinshasa lokola za mampiaka na ye azana manzala na ye a préféré alia ndembongo wana qui a commis ça na orphelinat ko kosela ba pasteur makambu. Jésus mon papa ezali orphelinat oyo biso sunsu toyebi. To bandiango na pasi lelo bandeko David Tiala balekawa ba magazine minene bandeko ebele na tina même ndeko na biso accident ya kofelo mide aussi ya jibe piana patience ibembo na tinda ye awa ayati kabiloko na ye bamona tokene malembe totala orphelinat na biso po ezala kaka awa. Alors ndeko no komangi noté au liembo ya ndeko no ya mwasi tokoyeba na kati awa bozomona déjà mention yango libanda orphelinat Jésus mon papa. Si tu as la publicité na chaîne Abisso, tu as raté et ça makambu ya solo. Orphelinat Jésus mon papa, c'est bien mentionné ici. Jésus mon papa. Donc université Kimbanguiste yé kaka dans Tinel wana kaka. Omoni orphelinat Abisso, Jésus et mon papa. Alors toujours kota. Donc bien mentionné pe sukuna na ngambwa. Église on yo mona ki wapi mama na biso. Hein, au préféré liambon andeko qui est au sunga bana na biso ya orphelin. Alors tokota na kati tozo kota yango kaka to la sabino ba image. Hein, orphelin na biso kaka yango yo to la sabino kaka na ba image na biso. Alors bana na biso pe bango yeyo. Je crois bien bozo mona bana bango yeyo. Pasteur. Voilà. Bana bangi ba yamba bino nano. Ba yamba biso, OK. Bonjour papa, soyez les bienvenus. Nous vous souhaitons un bon service. Merci beaucoup. Merci les enfants. Papa, n'engo l'exception nous ba notre lecture la publicité au bala tara uniforme, au baketara classe et tonga donc disons école. École yo za trop nini. Donc bana nyoso pété ba kota na nini na publicité comme symbole Esther vient, Chilo vient, Élie vient, Moïse vient, vainqueur vient. On a dit que on a besoin de publicité. La mission sur les pères, parents na bango monana ba kenda, ba wana na publicité ba kota te ba zalate. Donc eza église te, mais eza orphelinat. Nga église eza na commune ya Lembe, eza na commune ya Kalamte. Eza église te. Eza orphelinat Jésus et mon papa. Tout ça pe na bana mi balete. Quand no lobaki na début ke ba David Ntala, baleka awa, ba tu ebele baleka awa. Et puis bilamba o bana o balati, na sombi ata moko te na mbongo. Bande ko na biso bazali banda de balati saka bana oyo. Mais si tu continues à prendre la profondeur, il y a certains détails on a repéré ça parce que ça na bana mosusu awa, ba bi elonge papa na été, ayebi elonge maman na été, ayebi âge na été, ayebi na ba parents na été. Et toujours beaucoup la bango biso nyonso en quelque sorte nga na zo encadrer bana mais toujours beaucoup la bango biso nyonso na babino parce que yo pe oza frère bateau bazo faire partie que bana batanga wana na kolo bango na zo devalango papa Yves azo faire partie une éducation ya bana o bazo bana bazo tanga donc na zo encadrer bana mais toujours beaucoup la bango biso nyonso donc toza ba aventurier te toza ba escroquer toza ba arnaquer te to eloko moko boto créer ya okosaka bateau. Orphelinat Jésus mon papa existaka. Bana pe ba vanda na kati église te, bana ba vanda ka awa. Ils appellent orphelinat lelo te et umeli. Alors ils amala muté tango muto moko azu audace.
azui pouvoir moko ya meka un peu ko salir image ya nini ya orphelinat n'est pas chez sala ngwana. Merci papa Yves. Parce que ça la toute la bana ngo penza bien. Ndé bon mona la publicité, je crois bana na biso bango. Maman, avance un peu. Nous avons na bilonga bana ngo kaka bango yo. So boté na publicité boko mona bango yo. Misatu. Puis repousse la pena zwa bango na bilonga bien ba mona bilonga bana ngo awa to ko sarate. So il vit pas na leki. Jamais à cause ça pour na ko bebisa image ya chaîne na ye to pe musala na ye voilà bi mabela mo libanda na monument lumière ngo eza un peu sombre kuna eza vraiment mo makasi yakabo pio zo pena bana na biso bien bana na biso il a mis au calete yakabo on m'a dit au calete donc bano bakendaka classe bango yeyo obomonaka na sport tout le ça na super promo. Maman comment on? Je m'appelle Esther. Tu t'appelles Esther. Esther qui? Kabata Nash. Kabata Nash. OK. Tu as eu combien de pourcents? 75. 75. Ah. 70,5. 70,5 c'est bien. Et toi, le nom c'est comment? Je m'appelle Moïse. Moïse. Tu as eu combien? 86. 86, ça c'est bien. 0,6. Et toi? Je m'appelle Eli. Eli. Tu as eu combien? 85,3. 3. 87,3. Et toi, le nom c'est comment? Je m'appelle Vainqueur. Vainqueur. Tu as eu combien? 80,1. 80,1. Ah, ça c'est bien. Et toi? Chilo. Chilo. Tu as eu combien? J'ai 65,4. 65,4. Ok, merci. Regagner vos places, hein? Donc ça c'est bien. Alors, révérend, tu as expliqué, biso cordon ça appelle biso pebeniawa. Tout qui non explication, il y a ndeko oyo alingi abebisa image ya off. Voilà, cordon meka ko expliquer biso ezaki ndenge pona ndeko oyo atinaki mosolo na ye $300 pour que esunga orphelin na biso ben ndeko azana Kinshasa a préféré ali mbongo ko ça été awa orphelin ezalité ezali etonga. En tout cas, merci beaucoup papa na question na yo et puis toluka kopé sa moi lumière par rapport ya lisolo oyo. Biso toza structure moko oyo batu bayebi to existaka. Alors to fonctionnaka ndenge mosala nzamba lobaki biso tozali ko encadrer mais bato bazoboko la bana batu nyonso bandeko bazana Kinshasa bandeko pe bazali banda. Alors ndeko moko nzamba tchaki na motema na ye atindela bana mbongo mais azali banda a étudier ndeko na ye na Kinshasa. Alors ndeko oya Kinshasa aza d'accord te pona lisungi ya ndeko ne na poto po bana bazwa mbongo. Alors batindake aya amone sika bana bazali et puis aye akomi awate amoni pe betu te directement abengi ndeko na ye ke to existaka te ezaka nango église akomi opesa na ba détail ke kutu passer yango aza muluba na uti wana église oyo osila na kutika bana mibale ba singa passer akeka sikoyo. Alors to moni ke eza peut-être bozangi bososoli tozongeli mama yango aza libanda za na Amérique tokotanga kombo na ete mais kombo na ye prénom na ye bandi na C pe kombo na ye bandi na M. Tozongeli mama wana ndenge mosala nzambe abengaki abinga na za na ndaku nazokende sikoyo na ONG comme ça c'est qui na komi na bengo appel vision appel vidéo omona université Kimbangise oyo elekanaka na publicité omona orphelinat Jésus et mon papa esika bana bazalaka mosala nzambe azaki na mabondeli akati kaka po amoni ke eloko moko ya malamu tezoleka na faveur bana aye akomi awa abandi kobenga mama wana et puis mama wana azoboya koyamba et fin de compte a bloqué mosala nzambe téléphone to monango ke ezali manière moko ya ko humilier Bible ezopesa biso accès na humilité mais na humiliation ti to monaki yango façon moko ya ko humilier eza mabete ko sunga bana mais eza mabe ko humilier bana yango ainsi que batoyo bazokamba bana yango. Alors apesinga numéro ya mama
na komeli pe mama wana pona kotalisa ye ba regret na oyo asali na ndeko na ye. Ndeko na ye ayebi ke université au Niger a comité a commis une orphelinat mais après ça ba données qui ne sont pas vraies. Yo ont affirmé yango sans avoir vérifié. Maman ngo patangaki message a réagi kati toko message na komela ki na esaki bonjour madame Céline, je me nomme Bertin, je suis le coordonnateur de l'orphelinat Jésus et mon papa qui se trouve sur l'avenue Marin numéro 16 dans la commune de Kalam au quartier Kaouka. Notre référence université Kimbangi Cyprien Subongolo. Nous voulons tout simplement vous informer que l'orphelinat Jésus et mon papa existe. Mais notre regret est par rapport aux personnes que vous envoyez pour amener de l'aide aux enfants. Ce sont des méchants qui cherchent à humilier les gens pour rien. Le propriétaire de l'orphelinat vient d'être là pour vous appeler par appel vision. Vous n'avez pas répondu. Nous vous confirmons que les enfants sont là et l'orphelinat existe. Que Dieu vous bénisse. Maman la attendaki message. Attangi message oyo. Maman tikali ko réagir te. On a compris que maman qui ko sunga banati, mais ayaki po a humilier bana. La raison pour laquelle tout qui un peu maman parce que nous avons trouvé ça bizarre. Donc c'est une manière ya ko combattre bana ba orphelin autozo encadré pe ko combattre penser ya malamu ya ko sunga bana. Toye ko za initiative to benga ndeko o ya Kishasa. To bengi ndeko o ya Kishasa to bise ndeko. Yo ya solo ya kaki na orphelinat mbala moko ndeko akati. Bozaba esko wana zamu na mama na ngai bokolia ye mbongo te. Mwana mama na nga bozaba esko botika okosa batu. Ces mots-là nous a tellement blessés. Mon frère, Moussala Oto Sala, on ne gagne rien. Je me permets à corrélater même les passés Israël. Avant d'akana studio, azana véloté, azana mototi. Kaka na kauka na prévoyance. Ozomona, azana mototi, azana eloko te. Si réellement nous passons ici, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et ce que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui est le père des orphelins. Todo salango na ker moko malamu conformément ndenge nzamba zotini. Ezaka na ba oyo nde bazobebisela no terrain bazali mo ebele ba prophétesse lokuta ba pasteur lokuta ba orphelinat te bazo créer ba orphelinat ya mo ne bebisi image. Exactement. Ya ba orphelinat mususu. La raison pour laquelle papa biso tolinga biloko na biso ezala na transparence. To chakaka adresse na transparence. Banango bazalaka na transparence école batangaka na transparence tout ce que nous faisons comme activité na transparence ba élément ya papa David Kinsala l'autre fois bazaka to laxi bango même ina isika to bombela bana biloko parce que ezana ba orphelinat o ezalaka ke ba batikeli mo bana mo loso et puis na sima sei bakei balongoli loso wana ba memengo na banda. Mais chez nous ici nous gardons tout na ba bilamba ba garde. Mais ici nous gardons il y a des habits oyo même moi na c'est aux lobby à chanter. Et nous cherchons rien d'autre que la vie éternelle à travers nos actes parce que Bible zolobaki Dieu dans sa main a 2 livres. Livre des souvenirs de obiso to lingara pe to marqué époque na biso. To salango te parce que to na mbongo mais to salango parce que nzamba tchena motema to salango alors ego sala pasi muto benga bato bazo se sacrifier pona makambo aboye l'état te les individus qui n'ont rien yo benga bango ba escroc tout simplement parce que tu dis qui bana $300 c'est qui $200 pour esombela bana c'est qui lit pas tout moins eloko akolia ce n'est pas bien. Voilà. Peut-être escroquerie en tout cas papa merci nanginza s'adresser na bandeko basungaka ba orphelin. Tabita Dorcas mon frère ma sœur azalaki prophétesse ni prédicatrice mais misala oya malamu azaki ko sala mukolo moko liwe ko ka ko maintenir ye continuellement ti à cause ya ba œuvre malamu azaki ko sala obino bo sala ka ya ko sunga bana eza ba œuvre malamu nzamba bo sanaka mabe o mutasali me bolamu o mutasali nzamba bo sanaka yango ti o bo sala ka nde sala existence ya bana lelo nazaki na école na kenda ko signer ba point na bango bana nyonso ba réussir ba point na bango na zwaki
Et Bazamo et Belé, on va énumérer juste Ezali. Atami Balimi ça. Mutuloko la Esther. Kabatanash. Esther Kabatanash, une fille au Ayakaki, elle n'a jamais été dans l'école. Mais le pourcentage a 71,5. Mokweti Timothée 86,6. Mbesiléo 86,2. Pour battre baby qui ngande pasteur nage. Aibi komba papa na été, comment maman na été. Bitonne to check kombo ne pas na pas ça comme complot. Voilà, OK. Allez-y comment nage na kati. OK. Mususu pata vainqueur 81,6. Pour na biso toza fier que bana bitike otozo encadré ba maintenir oyo etokumisi nzambe. Voilà ce qu'on a s'adressé na bandeko. Mususu na moni combien 60,5. Mususu 60,5. OK. Bana bazo sala nzambe bazo sunga bazo kende liboso. Alors na s'adressé na bandeko basunga kabana. Na ba oyo ba esalela ka ba famille na Kinshasa, ba relation po biloko ekomela bana tombongo ekomela bana. Et eza mabete. Mais bon, ça a beaucoup plus na contact na biso, bon ça la peine na contact na bateau bozo tinda. To fonctionner na kati ya nini ya transparence. Pour na kokima ba zone d'ombre oyo. Imaginez mutu batinde limbongo oyete mopesi lisolo kuna bazaba esco alors que bana bitike bazana il faut ba futa la loyer ya ndaku bana bitike bazana il faut ba sombela ba bon vivre feu balia ndenge bazui boye normalement ba frais pena necessité ndenge bazui boye normalement faut que sepel sa bana mona etike aza amema ngambute abibe kwa bana nyonso yo na cupidité na yo opesi témoignage o eza ya vérité. Biso to s'attaquer na ndeko te, biso to lobi nzambe alimbisa ndeko wana, mais ayebake tata ya bana oyo il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Nyoso asali to limbisio ndeko, mais to s'adresse na bandeko o basunga kabana betike, mon frère, ma sœur, maman, papa. Yo sunga kabana bitiki na orphelinat Jésus est mon papa soko zana ndeko tindaka luka oza pe na contact na biso oyeba est-ce que biloko tindi e komi est-ce que makambo asali akomi parce que biloko tokosata ngoto mutako tinda boye mutoyo tika biloko na butu tout simplement parce que tout dans de la badonné tazaka likolo eza malamu te baza banyamate baza bato il faut koyeba na tinda kinga mutu et komaki et place tel ndenge na tinda tango et biso tokozala content nzambe ya bana OP akozala content peyo okozala béni. Merci beaucoup. Merci Cordon, moi je crois bien que l'on toujours boué bien M celui qui donne avec joie surtout personne sengo nzambe azokosala sengo. Alors sunga bana oyo baza ba orphelin ba orpheline zo bango lokola bana na yo zana bango na ndako lelo soki yo zate bana na ba kotika na ndenge nini. Alors tout sunga bano bazana besoin affection wana bazana besoin bolingo wana bazana besoin ba vivre ndenge moko na bano bazana mandako na biso tango la mokana tango otuni bana na balamuki to balamuki ndenge nini. Voilà tous en souci wana ezala mie pour que l'obito mérité royaume oyo nzambe na biso to bombe la biso na kokaba kaka juste kokaba te bi makambo susu yaka na ngosima mais kokaba ezala keloko moko malamu l'homme de Dieu to comme na suka liloba plus na bandeko baotala biso surtout plus na mama Cécile oyo azali na moli na bolingo kokaba ben tamsusu ndeko Kinshasa alinga lia mbongo na ndenga Kinshasa kwa mpia keza kinawa mama nzala habite na okinde te mais na lia mbongo so na bandeko baotala biso ba o papa pensera peut-être que orphelinat Jésus est mon papa et zali escroquerie moko et zali zalakate sona bango vraiment na tiki le temps pour 2 minutes et puis numéro de téléphone na suka le sambo pour na bandeko bako pesa na motema na bango mobile o papa ivinanga lo banano que yo za quand même témoin oculaire magasin émission na yo mais na ko poser question te nanga na tuna nano ozwa ki penser po ngana lo bana za la clair mutapesa biso idée ya ko sala un peu moins sport publicité relika izayo oza ki motiver na nini. Bon, ngamoko nazala no ndeko yo nazala immaculé motema pembe nazala na compassion kati nanga tant na yaki awa chaque fois na bana ya otika biloko na madame. Il s'est fait que makambo le kana ndako nga bon. C'est mieux na ça sport, na ça le sport, na ngam na pesa ki idée na ça le sport te bandoleka pendant 2 mois et le ka ya ofele na chaîne. Et na sala ki ngo bandeko bazaki na o batali super promo na novembre ti décembre ba mona ke na legisaki
chaîne abiso super promo moi bandeko musu ba yotika biloko zo pena bandeko musu ba yotika kutu biloko awa na orphelinat na biso ça tombe déjà bien donc tala bandeko ba yotika déjà biloko na orphelinat to yebi bango te mais ba yotika biloko siko ndeko yo tindaki biloko na yo olobi ke orphelinat ezala raté oyo siko nini eza ba preuve hein? Voilà donc dans l'examen pendant 2 mois dans l'exi pendant 2 mois il mange joana et à cause ça là que bandeko pe basungaki mo muke pona bana na biso ngana yebi loko pesa ki motivation eza tango moni bana bazotanga pe école bana bazotanga peut-être ko tio bosana oui c'est ça école oyo bana bazotanga okosi bana na yo pe na batanga na école wana la Colombe eza a na yolono na venu Kutu donc c'est 500 quelques dollars na mwana moko eza 410 dollars 410 na année mobimba pona mwana moko OK bana nyonso baza awa batanga kuna to monaki keno bana bazolia bana ba okota toilette mais fufu salaka mutu utile na société te ça c'est vrai d'où bana fo batanga ba ndeko ba eski biso muke poto ya mbape bango bakuti biso na émission fufu salaka mutu utile na société ne to pensa ki classe fufu comme ça mutu te ne to kutaki bango na école la Colombe na par coïncidence ne ça na makeno bana papa Yves Pan batanga rapé na école wana nde nenge ekutaka c'est que bon ça même à moi sport publicité aux qui motivé par rapport à ba acte autres opposés pour na bana ya bitiki juste pas na yo mo kutelia kayo voilà tant net bana ba autres na classe lelo ba ju ba point moko ya likolo il fallait quand même ba sepela mbongo pe ko sepelisa bango ezate je dois bien la question biloko bana ba autres na tongo je m'excuse bana o ba ju na classe bazoli alo soit pembe ezangelo ko likolo tu vois bazu na classe bazu mériter ko sepela mais bazu lelo soit pembe ezanga loko likolo po mbongo ezate là de 1 de 2 to ça l'émission pour nous regretter $200 wana te juste pour nous hôtel sabatu ki ezama la moté ko humilier bato ezala mutu muso akondi mo sungo polobi asambwisa yo ça n'est pas bien des fois toujours trouver ba humiliation de temps en temps tant on de kwaza libanda atindi $50 abina atindi $50 pas ya nanga za na kitango bokindozwa mais du fois que n'a pas besoin babiso na humiliation mutu atindi la mutema mala momende kwa jui na kina ozo sepelate aza kutura bana ba neve atindi la bangote comment atindi la bana ya bitike bakufile bato belé bazala vraiment content na yangote c'est pour cela maman o azala ki awa humilier biso pe ko finga biso to za miyibi alobi ki ayaki awa akuti orphelinat bana bazala raté peza orphelinat te eza église akuti ka bana mi balé na kati be biso pasteur a otokende juste quand on a salir une réputation na biso po yaya na ye atikele mbongo wana bénéficier nango toujours regretter pe mbongo wana te po bana nyoso ne baza bazotanga ane mobimbeza $410 bana baza combien rien à voir avec $200 bana bazo vivre chaque jour toujours foutre la loyer awa parce que ça le pango au felinate to foutre la awa mukolo le pango ye pas foutre la donc ceux qui te foutent ne ye pas foutre li to ça na gloire aux d'abord on a nyongote il y a beaucoup de difficultés au toujours to le kanongo awa. Il y a des gens qui me connaissent précisément 8 pages na vandaka. Na bonga na ngati na zape na bojuti na vandaka jusqu'à présent na studio. Nyoso dozo zwa comme moyen na jouer nango awa. Na osala musala oyo parce que ça recommandé ainsi dit l'Éternel. Et si dit l'Éternel n'étant musu to sa musolo na zo privé ba certaines besoins na ngai parce que na ebini na zo sala pona bano. Et je suis convaincu nenge bano ba otanga classe ba fayulu ba obima awa ba Félix ba obima awa et puis bana o ba kanaka te un jour ba boko mana orphelinat dit à ba réalité maman kufi papa kufi dit pe ba pasteur ba faux prophétie zamba tele singa mono azando kibano ba subir ba to ba kosala musalo mi eza l'état ba congolais nyoso bebi l'état la biso ndenge ezali bana ngo bazo yenga na babala bala basala ke lokote ya on a lobi ke tozo encadrer bana mais tozo boko la bango biso nyoso ce n'est pas bien ko salir réputation ya bateau ba osala musala moko makasi lokota osala awa merci na papa Yves Pani nzamba limbisa mama oyo atinda ki pe nzamba limbisa ndeko oyo asale lboy do saki juste pas na ko dénoncer mauvais acte oyo zo ningesele ma popo ya bana et puis ceux qui peut descendre là dans pays qui tamo suba na banga balia lo sopé pembete boy tamo to moma mbongo somela bango ba sardine so ngé mona donc o ratese bana lipambo lipatinde di bana bande ko na ote atinde di bana ba ya bitiki et na osenga pe pona bato batinda ngenge kodo lobaki moi suivi wana ezalaka bande ko na biso baza na poto moi mabe na mona ka bango nyonso te mais la plupart bazalaka na idée soka yoki o yoki nde yango na solo donc bazalaka na esprit ko balancer te ba soka yoki a sekinde ko na wana si on de ko ngwa de façon ko ninge mingi mona mama na nga bakoki ko
kolia mbongo bongo te zokandi azoko sa chaîne alors ça n'est pas bien. Merci pour na batunyo so ba continuer toujours kosunga zambalo la pambola bango tozaka kana tokanga université kimbangiste tozana bongolo Ophelina Jésus mon papa tozape na page na biso sur Facebook sur Robeti Ophelina Jésus mon papa au kozwa biso numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Merci papa Yves. Merci beaucoup pasteur. To kota na katipe hein voilà. Merci. Pierrot. Allez. Tout le monde moko hein. De Coco, Je m'appelle Vainqueur. Vainqueur. Un monde avant de voir la biso, papa, maman, la biso partout dans le monde, c'est bon. Oui. Là, c'est un bâton de sauve son appel. Bon, merci. Bah, quand tu as son abisso, t'entends à la école, la colombe, bal qu'on fout abisso, moi, à Minerval. Tu vas un orphelin, Jésus, mon papa, bal qu'on va son abisso. On appelle son abisso, merci. Normalement, voilà, un abisso, moi, battre l'abisso à la TV, bah, quand tu as son abisso. Merci. Monsieur Souba, la tamisate. Je ne sais pas. Viens mon fils. Tu vois, il y a un rond-point gaba, mais je la paix en Angola Nzambe. Ok, ça c'est bien. Ndeko, lilo bana parents, bazota la seneti moment sabangonini, ba papa, maman. Et pour n'ending besoin de 4 orphelinats. Est-ce que vous liez bien? Est-ce que vie est vraiment madame Makasi a 4 orphelinats, je sais mon papa. Loba, bateau son asso, peu bon merci. Après tout son asso, merci. Ok. Pour la nation de Mito. Pas ces ans, pour bateau autant, école autant, foot en non cher. Coulé dans ce pétard, moi passe, une tonne de lait à l'eau, ça paye. Tu appelles le rabat à Missous, pour pas avoir un arco. Et bien, les gars, moi, difficulté, ça ne va pas dans le cambo, à ça, et mon main. Bateau, parce qu'on se pose dans ma l'eau, on peut aller, mais. Pas spécialement ma casse, parce qu'on va continuer son avis, souvent dans le temps à pour le temps un peu à la vie. Et là, on va bosser dans la classe. Si on a Minerval, on est au souk à et on signe le bon son avis sur la table Minerval. Vous avez mis les bandes dans âge. Les bandes depuis mon quai. Dans le comme dans son âme, mon âme, papa n'est pas soin, le lopé n'a comme on là, on va ensemble. Merci beaucoup, Moussou. Moutachouka. J'entends moi aussi. Pas tailler si tailler quoi. Est-ce que vous loba? Si bien, à gâté. Est-ce que vous loba? À loba té donc. Jean Moko. Enoch. Ya loba mandambu moi nangai. Voilà. Enoch. Bande ko bota la yo ba papa ba maman ba otala yo sabango nini. On a ba condition de vie aux anango. Le bina ngali pour le bina portugais. On va parler portugais, c'est un ok, il y a le bas portugais. On a le bika, batutu bata la biso, na TV, basunga biso. Tu as la passe à Makasi. Tu as un école moins cher, Minerval et l'équipe va être belle. Et on a basunga biso ta. Ba même la sata bilo amike, basunga biso ah tu souffrir Makasi. Merci. Merci. Portugais. Portugais vient. On a Chiluba. Ah, viens. Pour le bien portugais, pour le bien Chiluba, et puis la soupe aussi dans l'ingala. Vas-y, qu'est-ce que tu as déjà là-bas? Pour le bateau Bara au Sunga. Bateau Bara au Sunga, tu es beau, 5 ans dans bateau, 5 ans de l'issue, pas Bon dia à tout le monde qui nous regarde notre télé. Tout le monde te regarde, tout le monde. Même j'ajoute aux orphelins. Et j'ai mon papa. Ici, mon tout femme. Et autres étudiants à l'école. Mon cher. Même je dois dire pour entrer à l'école pour commencer à étudier. Aujourd'hui, je venir personne. Même j'ajoute à l'école. Moi, je suis un soir pour tout avoir un ticket. Je vais enlever un. Je vais enlever mais je vais enlever un papa en victoire. Je vais enlever un petit là, je vais enlever un peu comme mail. Merci. Chiluba. Oui, noir. Je vais enlever mon centre. Je vais enlever le bicol. Je vais enlever un petit peu de moi, tout le monde a classe, ma coûte un bon fort. Je ne sais pas si nous coupons pas tout ma coûte pour ma qui est là à Tsungil. Merci. Merci. Vous avez Moulouba. On va passer. La commission Moulouba, il y a Moulouba, bébé. Katangé. Maman parcours, moi, je retourne, je suis pas de vie qu'ils étaient.
Donc, il y a des gens où les arbres tous sont moninga boué. Donc on a causé la moulou beza les soumouté, ils appellent les pamboli, mais je ne suis pas un moulouba, je suis mouswahili. Né na Katanga, grandi na Kinshasa, je ne suis pas un moulouba. Donc on va là papa et papa Yves. Papa Yves. Travail qui bomba l'équipe, Jérémy Lumba, Bachik Moukadi, tout ça, moi belé. En tout cas, merci beaucoup Toko Minasuka. Je crois bien Bandeko Bolandi, Kosunga, Kotala Tina na Koliana na Koliate. Tinda soza na bezo sunga ndeko na yo sunga bale kino sunga bana na yo. Eza mabete to utani balasima, bo continuer toujours kosunga bana oyo eza likamoko ya malamu pour la biso. Merci, à la prochaine fois. Bye bye. Nayena kosanga nanga libosa mozambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso bisenga senga sanga londe nalebi via pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi via bisenga senga sanga londe ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelera Watitishina nsambi watenzelera Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirubo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelelele nalingi mobala oyo